Yvette Kalombo soki azosala rando premièrement azosala yango na volonté na ye moto azotinda ye aza te mais bato bazopekisa ye nde bazali. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba samta lo lazaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Pourquoi Yvette Kalombo azosala vraiment rando ye moto boyebeli na makambo wana te selon bino. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabong. Bandeko na ngai rando oyo Yvette azosala ezali na volonté na ye, ezali moto moko te atindi ye asala rando. Bien sûr azosolola na bato oyo ye azokotanga bakombo to oyo aza kote na bango mais bango te moto batindi ye basolo mpe bazosolola ngai na bino toyebi te yango moyen na komante yango ezali. Yvette Kalombo aza na droit asala rando, aza kaka na droit te akomisa rando ya makofi, mais aza na droit asala rando bokoki kotinda na makasi te asala akoma koyamba bato ndenge bato nyonso bayamba. Premièrement boyebi aza na cicatrice ya mabe na makambo etali koyamba na ba musicien parce que avant da 3 mois na ndako ya musicien moko makambo ekende ndenge ekende te. Donc cicatrice o wana ezali nde cicatrice oyoyo premièrement ebendaka ye azala mosika na ba musicien po boyebi yango mwasi soki alingi mibali to alingi mobali to achange mibali to abali 3 fois 2 fois neti Yvette Kalombo abala pe avandi susu na ndako ya musicien basi ya bongo babayaka mibali ata azoloba malamu ona mobali mais amonaka mibali nyonso bazali se ndenge moko pona ayambaka ba musicien amonaka ba musicien na image mosusu elingi koloba ba musicien nyonso bazali ndenge moko. Sikoyo likambo oyo yelingaka komoni oyamba ba musicien vraiment te oyo aza na confiance na ba musicien vraiment te nayebi yango te. Bien sûr aza na bonne relation na ba musicien soko opesi ye mbote ye apesi yo soki ye pamoni yo akoki kobanda yo mbote. Mais Yvette Kalombo azali mama aza pe na mwana afutelaka mpe ndako azali pe na nzoto fo elata pe pembe wana fo alengela yango po ezala toujours ndenge azala. Donc eza kosenga makoki. Donc ata aza na bato, ata aza na famille, ata aza na bato bakosonga ye mais ebongi ye moko amisonga aluka moye asan sorti. Aza na makambo ne mpe asalaka mais moto nyonso ayebi yango oyo etali net eza kofuta kitoko. Boyebaki Yvette Kalombo azala na net abendana ere moko azongi ere moko akei ntango azala na net azala na rando te efuta nango mpe ye eloko te. Mais Yvette Kalombo ntango azongi na rando en tout cas efuti ye. Alors pourquoi pas ntango Yvette Kalombo akotala Donald Trump asalaka kutu rando aza président, ntango akotala
pinchon atsalaka rando aza président ntango akotala oyo basarko basala kutu barando ya somo oyo kutu ya mabe bato bakufa me baza bamikonzi batanga. Pourquoi pas ye Yvette Kalombo yazane kaka mama challenge soki alobi akende kotangisa salaire moke bazofuta kaka bato bautaka na poto baye batangisi na kongo mbongo ebele mpo bazotangisa banani kaka bango moko bato oyo boyebi oyo bakoma kotanga na age ya 60 ans. Me sikoyo Yvette Kalombo ndenge azali wana ye sikoyo akosala nini yango wana Yvette Kalombo atali leketsu meme azali mwana moke elobi ye moko aza mwana mobali alobi pa ya leketsu awa na Kongo lezimi nazali neti na ndako na nga nazali neti na ndeko na nga nazali neti na leki na nga to yaya na nga to mokonzi na nga to patron na nga oyo nasepeli kozala na ye nazoyoka à l'aise na makambo nyonso na kosala nakosola naseka nalela toza kaka elongo yango wana aza na droit ya kosala rando eza kokitisa ye te eza kosambwisa pembe na ye te au contraire ezali kosalisa ye role na société po rando moto amona yango soki ndenge nini me rando ezali rando ebanda banda mokili ebanda soki mokili oyo etambolaka na rando te donc mokili oyo moto nyonso ayebi yango soko obandi na ebandeli ya bible na kanisa ti balobaka ti mokili ntango ekosuka barando na barando eza na kati soko obandi banda kongo ebanda ti lelo rando na rando eza na kati soko obandi barelation nyonso eza na poto bamikonzi nyonso rando na rando boloba teke non na ntango akala ntango bamusicien na biso babanda kosala barando ezalaki loyal non ezalaki loyal te mpo bino moko bolobakaki bwenge ebetisi bato ebomisi bato donc elingi koloba ezalaki na rando ya sarko donc rando ya mabe donc rando oyo elekaka na neti oyo nga nasepelaka nalelaka nadoraka na dessert na ngai ekomaka rando ezali rando ya maloba rando kitoko rando babote rando ya mbu barando mosusu wana nde ya mabe botiaka yango kate bamusicien na bino basala rando loyal te rando na bango ezala mabe koleka oyo ya biso ezoleka na net soki ya bango bozalaki komona yango mingi te parce que premièrement bozali na bacanal ya télévision moke deuxièmement internet ezalaki te oyo epanzaka sango na vitesse ya ndenge ya kosangana te koleka fusée yango bozokanisa ke na ntango ya lelo rando eleki makasi non rando oyo ezoleka na internet yango nde ezali rando loyal oyo bino bozoluka loyal voire même tolongoli yango kombo rando loyal me totyango rando royal ya baroa po rando oyo eleka ya bamusicien na bino lokola ezala invisible wana tokoki kobenga yango rando ya banani bino moko bolukela yango kombo nayebi te soki kombo nini bokotya wana me nandimi te bokotya rando ya baaigle boluka nde ndege mosusu to boluka kombo ya bato mosusu oyo bolingi botya me Yvette Kalombo en tout cas aza na droit ya kosala rando aza na droit ya kosala pe émission malamu soki alingi me soki amoni ke ezosimba te na motema na ye na basentima na ye akosala oyo ye alingi kasi Yvette Kalombo koyoka soni te bibima mpona eloko oyo olingi sa koyoka soni mpe siportango oloba teke okokaka no ofinga te nsima ofingi tala sikoyo okomi kobunda ntina balabala zwa nzela na yo mpona eloko na yo sa koyoka soni ndenge obimeli sili biso sikoyo ke ozalaka mwasi copain copine ya benji lelo si toyebi ke ozalaka na mobali
mpe komona benji si toyebi baguna yo mibali ya poto oyo bakobengo bakosungo kaka mpona mosala oyo osala mpona litoi en tout cas ozela kaka homme marié oyo mpe akokobunda na benji. Bon, nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.Elengi ya Komba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba ça mtalo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.